utamokile kelama isali mami buhebele olelo ye bandite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuvamu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi baindo na pongi matono mingi na bino na tango pengo ngai bomiseni ko pesa biso na nzela ya emission na bino mokolo mwa sika wapi toyaka okacha mabota na bino na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso na kacha calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwami ya solo penza tango pengo ngai koki wapi tulikuwa koyeba lelo twali bongo mokolo nini na kati ya manaka na biso baindo tika to simba bongo babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa ntsona mwa tukumi bale na sambo na bopemi na biso ya sambo to bopemi ya suka sanza ya mitano ilikuwa mibale ya kianzu mobu monkama na tuku misato na misato konela bongo manaka na biso baindo oyo wapi tobalisaka yango na manaka ya bapaya na tina ya bosolo malunga ekoka bongo kozala lisusu mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo mardi le 8 février 2022 bandeko balandi ya vom télévision tango nyonso tolobaka na bino ete soki bomoni ndeko mopepeli boso bitando na bino ezalaka se na tina yoko ya koyaka kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain boko kwa baindo yango tosengaka na bino bopesaka tango pengo na bino penza na etando bonsomi ya baindo vom télévision pe na nzela émission iye ekosunga bino bokoka bongo ko maîtriser malamu penza manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo lisusu totondi bino penza botondi bomo mesano tokosuka biso na bino wana te sina ko limbolela bino manaka na biso tokoka lisusu kati ya mabota na kati na esengo nyonso na tina kotombela bambotama elamu na babota mi nyonso ya mokolo mwa lelo na bisika nyonso yebozwami totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tika ete tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele penza na kati ya bomoi na bino tina ete bokokisa mayebosile koya na yango na mokili na bino pe babekosepela totombela bino bambotama elamu na vom télévision boye bana kobenga biso na ba numéros zali bongo affiché na cette de vom télévision avant 48 heures manaka na bino esengi ekota to yamba yango pe tokoka bongo kotombela na bino bambotama elamu lolengi tosepelaka pe tokembelaka lisusu pona bandeko nyonso totombeli na bino na mosika bambotama elamu bambutukulu ya mbote lokola vom télévision zali etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi tulobaka na bino nyonso tokotielaka bino ezalaka na ntina kopesa bino liteya sika bato komi na ngonga yango tozwaka moko ya liteya na kati ya rubrique na biso ya video du jour esika na nkumungala kuna na eteni ya régie kotiela biso mai balengelaki mpona biso mokolo mwa lelo tokutani biso na bino na nsima élément oyo tolanda. Il y a deux éléments. Premièrement, dans la plupart des pays d'Afrique, il n'existe pas de vraie bourgeoisie nationale. Il n'existe pas de vrais capitalistes. C'est-à-dire, vous n'allez pas à la table pour aller discuter des grandes décisions du monde. Où sont les grands capitalistes africains qui viennent discuter à Davos chaque année? Le temple du capitalisme, ce grand congrès du capitalisme mondial à Davos. Quels sont les capitalistes africains? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie bourgeoisie nationale. Tant qu'il n'y a pas de bourgeoisie nationale dans les pays africains, le problème de l'Afrique, c'est que la lutte des classes n'existe pas. C'est-à-dire, les églises sont plus du côté, en général, des pouvoirs ou dans la collection de pasteurs qui viennent chercher des belles Mercedes, des belles voitures, etc., qui font beaucoup d'argent. Dans les écoles, on a encore des programmes quasiment du temps colonial ou des systèmes éducatifs qui datent du temps colonial. L'appareil répressif d'État de beaucoup de pays africains est un appareil répressif d'État qui date du temps colonial. On n'a pas changé. On n'a pas changé les fonctions de cet État. Dans beaucoup d'États africains, au niveau des médias, la plupart des médias vont chercher leurs dépêches où? Reuters, AFP, Associated Press, c'est-à-dire dans les agences occidentales qui distillent leur information et qui sont toutes des agences au service du capitalisme occidental. Donc, tant que les Africains eux-mêmes, partout, syndicats, partis politiques, médias, écoles, familles, églises, ne sauront pas déterminer leurs agendas, leurs volontés, ce qu'ils veulent face à ce capitalisme-ça, et établir un rapport de force. Et tant que dans le même temps, ils ne pourront pas s'appuyer sur leurs capitalistes à eux, qui vont défendre aussi leurs intérêts. Parce que toi, Freddy, si demain tu deviens un grand patron de groupe de presse,
et que tu pèses 1 milliard, et que tu es présent dans 20 pays africains, et que tu comptes, ben on t'écoutera. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on t'écoute? Que pèses-tu? Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique dans cette mondialisation, je dirais, un peu sauvage? En construction, mais en nécessité de prise de conscience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde, il n'y a pas d'extraterrestres. Donc, dans cette Afrique-là, les Africains doivent comprendre que le capitalisme ne fait pas de cadeaux, mais que l'Afrique ne va pas s'opposer, puisque de toute façon, tous les pays africains sont capitalistes, mais que l'Afrique doit avoir ces bourgeoisies nationales fortes, que les États doivent favoriser l'élévation de bourgeoisie, la création de bourgeoisie nationale, pour qu'il y ait des capitalistes forts en Afrique. Et que de l'autre côté, ceux qu'on appelle, entre guillemets, les intellectuels, les penseurs, les essayistes, les professeurs d'université, les étudiants, les syndicalistes, les politiques, disent que devons-nous faire pour établir un autre rapport de force avec ce capitaliste qui nous est étranger, avec ce pouvoir capitaliste qui est à l'extérieur, pour que nous aussi, nous puissions profiter de la manne que crée le capitalisme pour équiper, structurer, organiser, faire avancer nos pays. Ça prendra du temps. Nous avons mis 4 siècles en Europe. Ne croyez pas que vous allez y arriver en 40 ans ou 50 ans, mais profitez de l'expérience des autres. Profitez de cette analyse du capitalisme que vous devez faire. Comprenez comment fonctionnent les appareils répressifs d'État en Afrique, comment fonctionnent les appareils idéologiques d'État, comment les Occidentaux arrivent à créer une idéologie dominante à laquelle malheureusement adhèrent beaucoup d'Africains et qui soutiennent ce capitalisme international. Si vous voulez vaincre le capitalisme occidental, soyez capable. Tozongisa matondo na nkumungala 9 lumière konela bongo élément basili boko tshela biso tango noso bande ko bande bakana bino tango noso ete vamo télévision etando ya bonsomi ya bona pe ya bona musiba indo na pongi na tango toli kotala maenyoso oto kotshela kabino te bakobendaka liteya oebimi ekumbela biso lisusu bwania pe bososoli na kati ya kozala na biso lukumu na biso pe nkembo pe matondi na biso zonge pai ya bango mene songe ntina mfumu kosunkia muzala mpana na ngola moko misala ya mfumu kimbango mokitani mura kisenzela ya baindo ponini te na banengo akiala kyo banganguza ya mfumu kimbango elongo na bino banso balandi avamu television kopesaka biso tango pe ngonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo soki bosepelaki na biso kokomela bino liboso ya bitando na bonzenga nyonso tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya avamu television kuna na nsima ya kamera tolaki bongo na tata kwaku ya kalau maisha elongo bongo na tata ntumba ponini te neteni ya montage tosungamaki lisusu kuna na nkumungala 9 lumière totondi botoni na bala nyonso ya avamu television pe kimia mfumu kimbangu ekoka lisusu koyingela okati ya mabota na bino biso na bino tokutani na mokolo mwankandu malobi botikala malamu. Utamokile kelama isali mami buhebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite